Nini komi après libaya Léa Ndaya. Mama nangai. Nini komi bande. Hey, bino pe ba songi bolinga boye baka nini komi. Na mona ba Congolais songi le roi binoté. Nous sommes obligés d'en parler, en tout cas, dans ça, là, vraiment effort, tout le belara chaque jour, tout ça, comme moi, vidéo, il y a théâtre nabiso, parce que théâtre nabiso, il y a une musique, de comme des pères dans musique. Bah, artiste nabiso, comédien, bah, comme bah, star, le rôle, bah, jibé, bah, wera, bah, fali, on a théâtre, peut-être, on a bah, jibé nabiso, bah, wera, bah, fali nabiso. Tellement gay anti-bibiche, la tantine internationale, tantine nabino, maman leki yabana, maman kuluto abana, tata moi c'est abana. En tout cas, théâtre nabiso, actualité nango, ça la vraiment effort, tout le belara, tout ça banalise, il y a théâtre nabiso. En tout cas, pour nous soutenir, nga ko pesa nga makasi ya kosala, musala yango, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Bo s'abonner, bo partager massivement. Yango epesa nga sou makasi ya koya kosala musala. OK? Merci beaucoup ceux qui n'ont s'abonner te, abonne-toi, partage la vidéo. Commente yango ezopesa biso lisusu makasi ngu yangu ya koya kofanda vraiment na kiti awa ko salela bino musala. Alors to banda na libala Léa Ndaya to le libala ya Léa Ndaya, nous allons parler Ursule Pechanga sali lettre pour na papa Elombe to kolongola départ to kolobela départ ya Linda et na Gachbi et Sila Bissalou à la Côte d'Ivoire na Ferrego là à invité spécial et Ferrego en tout cas l'actualité ça vraiment ébélé pour na théâtre na biso en tout cas Nathalie Boy il faut tout le théâtre mingi parce que théâtre so qui ndenge mona musique ndenge mona makambo ya politique donc théâtre après ça ba te belé ba la théâtre donc avec la chaîne d'actualité tout le belaka nyonso. Donc, je suis obligé, il y a un sujet. Alors, tout le monde libala Léa Ndaya, bon, la calme, tout solo, s'il vous plaît. Bon, racheter. Si vous avez like, si vous avez like, vous pouvez perdre l'autre. Vous avez like, vous commenter, vous partager, s'il vous plaît. Balanga théâtre. Nga au milieu du village, je suis pour tout le monde. Naza ni Abakouk, ni famille Libota, ni Dinachou, ni. Moi je n'ai like bino bato bolinga koza milieu du village boya to lo ba vérité pour ça na lo bela sila na lo bela ba vérité te ceux qui na lo bela belle vie na lo bela ba vérité te na ndo kumisa kaka ngasiko awa na kumisa ka bango nyonso pe ceux qui ko tout à bordure na tout la bango nyonso mais bordure na ngeza ba nonsense te bordure na ngeza ka ba vérité. Merci, let's go. Alors Léa Ndaya, félicitations to moni à Bali. Je ne sais pas, mobile auto mona ki wana na fait soka za mobile na yo bien de quoi mobile pour na moni ba pesa na ki bizalitama. Na ebité, est-ce que aza représentant il y a mobile na ye to eza nango azaka mobile na ye mais ce qui est important à Bali. Yo on a vu bande koko désespératé. Yo ozo regretter que no tisi ko non na Bali te. Mais ça na batu mususu ana libala azo luka bima na libala. Mais yo tant nous peut-être coquille au côté de l'ibala. Au côté de l'ibala, à âge à 40 ans. Mais au fond de l'ibala, ti na 90 ans, na 100 ans. Mais mon tout à côté de l'âge à 20 ans, 25 ans. Mais à comment na 50 ans na l'ibala te, à divorcer, soit mon bala au koufa, soit tu yemo au koufa. Y a encore vite comparé na mutute. Kolobate que non, vie n'a comme na souka, na reta. Tika. Nino bato boada okoza na bana 5 mobala boya ko désespéré na vite il y a toujours l'espoir bandeko okokuta na mutu moko abosani sur tout le passé donc au désespéré te non na balité libala ce n'est pas la fin du monde soko sambeli na motema moko oki ozana mobilité oza divorcé ou bien oza veuve quelque chose comme ça nzamba opesa yo yango tozaka toujours na kondima. OK. Félicitations Léa quand même ba finga ki ba age poussani ba bala kate ndenge Léa bali boy toza na posa peto mona e bakata bala toza pe na posa to mona Sila Bissalou bala Belleville bala to mona pe kisa mama tumba bala to mona ba Aziza babala to mona ba en tout cas passer belé ba Marina là-bas babala to mona ba Lisa babala. En tout cas, bah te belé peine à théâtre, en tout cas pour nabasi basé belé. J'espère que nabasi nyon soit théâtre wana moto na moto azana mobali nae. Moto aza mobali, je ne pense pas.
Donc, mais un jour, tout le monde a payé Bangopé, Bakobala, ce n'est pas la fin du monde parce que ça fait beaucoup de temps. Tout le monde a dit, artiste et comédien, la raté. Mais les lots, tout le monde a quand même, bazo bala, bazo kende bapoto et tout. C'est vraiment une très bonne chose. Les Andaya, malgré absence, il y a Via, Batubele Via, il y a quitté, petit polémique, il y a quitté pourquoi? Peut-être, Azoaki contre-temps. Alors, coup de chapeau, libala malamu, na moni batbachaki ba polémique, na ba page que non, abotana Batista, et patati patata, abotana siro abotana Batista, et c'est abotana Batista, bazara together, te, botika ba polémique, na mina ba nonsense. Abotana Batista, ba kabwana. Donc, azana mobile, na la vie na ye. Et donc, batubele to mona ke no abotana mobile, mais batika la robala te. Abotana mwasi, babala na te, abalane mwasi musuto mobile mususu. Alors, coup de chapeau, encore une fois de plus, à toi, Léandaya. Naza pour ça, Totanga, Yersil Pechanga, adressé lettre, je ne sais pas tomber dans ce qu'ils ont lettre, ce qu'ils ont n'est pas son papa, président, et l'homme, après tout ce qui se passe, s'il vous plaît. Bon s'installer, bon s'abonner à Poto, nous le bébé, nous battons bolinga théâtre. Bon, y a non, so, bon, une émission théâtre, côté. Boye, boye, autant la marmona, théâtre, biso à tout le babo solo. Vraiment. Donc, si vous s'abonnez, vous tali et belé, puis ça un peu courage pour tout ça banalisme mingi à théâtre, ok? Yersil Pechanga a sali lettre, a commis la page naie pour son papa Elombe Soukari, ok? Tout temps à together, ceux qui n'atteignent pas erreur, en tout cas, vous comprendre, il y a des erreurs de frappe, ok? Let's go. Yersil Pechanga Black Line, a tient la page naie officielle, alright? Je tiens à présenter publiquement mes excuses à mon mentor et mon père artistique, Faustin Elombe Soukari. Soukari Elombe. Pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières années, cela a conduit à des insultes inacceptables à son encontre. Une chose que ses propres enfants biologiques n'ont jamais faite. Je dois beaucoup à ces grands baobabs du cinéma congolais, car c'est grâce à Dieu, au travers de lui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le monde artistique. Mes excuses s'adressent également à toute corporation des artistes et aux amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai pas d'attache de presse, je n'ai pas d'attaché, je n'ai pas d'attaché de presse ou de communicateur que je charge de parler à mon nom sur les réseaux sociaux. Si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respecter, si tu veux le faire, si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respect envers les autres, sans dénigrer ni insulte ni personne en mon honneur. Ok. J'espère que Boyoki, Yersil Pechanga, a s'excuser pour na papa naïe. C'est un bon geste. C'est très bon. C'est vraiment un très bon geste. Parce que, eloko asali, to matato kita, to zonga, to ke gauche-droite, Papa Elombe, malgré les lots, aza vraiment à l'auteur té. Il faut tout la vérité. Tout la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. On a loba. Na évité ce beaucoup contredire, nga, ok, il n'y a pas de problème aux Afriques, il y a un commentaire. Papa Elombe, malgré les lots, aza vraiment à l'auteur té, parce que pour Papa Elombe bazaki batumoko lelo ba sa ba production makasi ko lekata na ba belfine na ba sila wana pour na temps ebele bango basel na théâtre na ban ebele bango ba bimisi. Mais il y a pas de problème. Papa akobota mwana, peut-être papa atanga te ou bien atanga mingi te, mais mwana aza licencié, mwana sali ba entreprise eza toujours honneur ya bana. OK, Papa Elombe a formé quand même batu belé, ba bimi pas Papa Elombe wana. Mais loko Yersil Pechanga sali, c'est un bon geste. Franchement, moi j'ai aimé.
eloko asali à s'excuser pour Pape Lombe a fingami pour na yena sila na belle vie bango nyonso misato si je ne me trompe pas ba utakuna. Alors eloko asali, j'espère que sali est bien à s'excuser pour comme on est faux et fingami na mona mutu moko boy a finga Pape Lombe. Ah non 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 na mona na ngai ete mais ndenge ka toyoka ke format bateau en tout cas na oka passe na tout ça ozo finga ka pona mutu o finga ka pona sila o finga ka pona belvi poni po belvi amona ke yo finga ka bandeko botika ba nonsense yana ko finga pona bato mo mi pesa pe valeur donc yo no mozawana oyeno ka lelo hein o lati na yo bien o lati no mo chemise na yo boye o che moi poudre na yo na che moi brillant na nga boye à lèvres na yebo na bandisi ko finga pona sila belle vie yo ozana eloko te siab est-ce que vraiment no ba valeur nanga nga non sango te non sango te est-ce que si la bique za bataché de presse mo fingela ki si la ko talo ko yeba mais futo te nga non sala musalo pour futa manazo moi un rend non sango na sentiment te oui eza passion nanga mais ne ko non sala ngote ke pona lezi bato musu na fingela moto musu nga na ko sala kango te moi Bibiche Mbombo non préféré 2 personnes batalanga mais 100 000 personnes batalanga baibinga ke non naza mukala moko mutu na fingela ka mutu moko boy soki na bi na moni mutu moko basali mabe aussi la sali mabe to belle vie sali mabe moko boy moyena lobeza te po babi ke nazaka fan na jour nga na ko finga belle vie bato balukilanga ngai fo boye ba identité nanga nazaka pona mutu te si la sali mabe na olobele ce sont nos stars basara théâtre to lobela bango belle vie sali mabe ba koloba atanga lelo oyo pe na komi star soki mutu asana pour ça critiquer lobelanga parce que moi aussi je suis du domaine Camille te bon monde ma projet ça vraiment ébélé mais tout le banante ma projet c'est ébélé pour soutenir biso kaka nangolo nzambe ekosimba alors ici la salle est loko moko bien parce que tu es que no yena si la bisalo ça ne marchait pas ti lelo mutu na mutu akoma na coin na ye yonga na lobaka eloko bango mibale ba welela nga na bino to ebité peut-être ba ton oyo ba sala together makambo basala together ngana bino to ebité tout monde akana ba réseaux sociaux si là aleki Irsil aleki belle vie aleki si là et tout non botika ba nonsense wana mutu na théâtre o ana particularité na ye mutu na théâtre azana particularité na ye moi je le dis si là belle vie azale te Leia aza Gabriel te Gabriel aeba katete muto leki muninga soki nani yona zate ko jouer rôle ya kuganga et l'accepter que obi ko jouer to ko jouer rôle ya kolela et la non actrice to acteur complet aza yo il faut interpréter rôle nyonso ba ko pesa beta libomo beti beta oza soda beti jouer lesbienne o jouer o soki oza nyonso o jouer oza soki caporal soki nani kuluna jouer et la question que soki ozwa ko gaka yo na ko sakana te botika ba sentiment alors coup de chapeau Irsil Pechanga malgré tisiko tout le monde vraiment sur scène te tu éviter Irsil ça fait très longtemps tout le monde a na ba théâtre mais aza vraiment trop visité nenga zaka liboso alors coup de eloko au salut oyo c'est la reconnaissance d'une fille à son papa malgré nous ce fingami parce que c'est l'actualité hein c'est au fait c'est l'internet ça fonctionne comme ça malgré nous mais quand même aux a reconnaissant envers papa nayo c'est vraiment une très bonne chose alors let's go to le bela départ il y a Sila Bisalou la Suisse tout le monde na yesho koko ma copine na Suisse Ferregola a mis Sila Bisalou na Suisse. C'est vraiment une très bonne chose parce que ça les lots au théâtre et comme une valeur moko to kokai ko imaginer te. Théâtre comme une valeur moko te. Artiste il y a comédien
bazo kende up and down na poto na kala po artiste comédien voyager il faut ka mobala bengi c'est ça ka boye mais lelo au monde na ba lina ba luna au monde ba mukanya ba baby akepe poto abeti tour azongi wow théâtre lelo c'est vraiment une très bonne chose alors théâtre est comme une valeur moko boye comme une et surtout mon toi pesa ba valeur makasi c'est la maman Olive malgré bo finga kayo bato Bellevue bato sila bo kota maman Olive na buzo banabino malgré mi benda na mais maman Olive a pesa artiste et comédien valeur on est foyer bango il faut qu'on y ait bango ça peut reconnaissant envers maman wana malgré ma polémique na bino bo kota kotisa et lelo to moni ici la bisalo invité spécial il y a Ferrego là tout le monde qui na concert a Fally Ipupa Irsil Pechanga azwaki visa akendaki mambo fonctionne ka bon et le tomoni si la bisa le peut accueillir donc concurrence eza nango ka bon matabo ki ta concurrence baza banka na concurrence c'est ça ka bon so bokabwani malgré bo so la te mais si la pas boire à moi liste na bilo Irsil pas boire kuna mutu munanga koma mama mongo za bon ata bo so la te mais bo boire na ba liste ta na ba faux compte maman za bongo alors accueilli ko représenter pe ba cook en tout cas c'est vraiment une très bonne chose lelo ba vie échanger lelo ba sila baza ba sila oya ba 2001 t baza ba sila ba 99 t lelo sila lelo ko mpe boss au monde pe ba sombanda ko kana mbongo théâtre YouTube to bi mambo de fonctionnera to ebi ba kuma ba boss ba sila na ba kuma ba boss jour na ba théâtre wa Bellevue ba kuma ba boss en tout cas vraiment coup de chapeau alors tout quand on a départ il y a Gatsby na Linda bato belé na moni na life moko boy bandeko na moni na life moko bazo finga Gatsby ta le longi mabe kutu sila nda bimisa yo pourquoi comme ko jouer ba place mususu pourquoi Linda oyo pe asa soki nini osali sou bombo te patati patata bandeko pourquoi ko inisa sila bolingi ko inisa sila pa bato nyonso pourquoi mingi surtout eza biso bato osa musala o pourquoi bolingi ka bato nyonso bamona ke sila amabe why est-ce que sila bando sona kana bato nyonso sila abando sona kana bato nyonso bato nyonso baoka bana sila wana parce que bato wana ka ba amabe parce que apparemment il faut tout le la vérité apparemment bato nyonso bando ko travailler na SB ba série fongwa makasika baza le soutien le anda ya bande koya tout monde ke le sous-souté mama top abanda koye pasila tout monde ke le sous-souté Davina tout monde ke le sous-souté Coquette tout monde ke le sous-souté qui ça ba Pierrot ba Bob ba Gesho tout monde ke le sous-souté ba nani le sous ba Priska tout monde ke le vie anda azali ba Priska tout monde ke le sous-souté nani le sous en tout cas baza vraiment ebelé ba Linda pe ba ngwana baza bano si la bisa la bimisa na bano si la bimisa na on l'appelle comment na Linda lelo oyo départ na bango tebi qu'il y a deux choses là dedans parce que muto longora pa mbaté pour muto kindara pa mbaté cela veut dire que ba yokana kate siko départ na bango ezaka nde si la zamabe to ezande bango ne bazamabe alors en général on peut dire que ce qui est simbate, au moins place, ce qui est simbate, qu'on force te. Ce qu'on sait les locaux est simbate, tika. O baluba baloba, ou forcer bichibuka. Baluba baloba bon, ou forcer bichibuka. Donc ce qu'on forcer est bukani tika. Ce qui place beaucoup mon travail, place boyo kanate. Oui, si la zo obligé à kabwana bango, si la cause à mabe, to bango ba cause à mabe, mais si la inde kolochen. Au moins ce qui place mon ozo kende et que bi kendo ba olinganga te ba toso yo kanate mabe ekotaka motema mabe zo ekotaka ataka soko saka na communauté au sentir ka que non ba camarade balinginga te tika ba ko chelo poison soko remarquer que loko moko mabe laisse il faut bokabwana donc si là à cause à mabe na ye na bité ka mo santo
ana mabene ana ba défaut sila ana malgré tout monde ke mais azape na ba défaut na ye et ba gachibi pe également noka ki audio moko bimi et pas ya na mon émission moko boye ba c'est Linda akenda otonga sila bisalu akenda otonga sila soki sila sali nini soki nini ba biloko moko abongo na lobby oui c'est normal ba ko kanga ko tonga biso nyoso to sabato na tonga kate nanya tonga kate biso nyoso to tonga nanga pe na tonga ka oya tonga ko tonga eza nini eza kotanga kombo mutu na absence na ye nde kotonga siko kotonga bien na kotonga mabeza randeni eza ka kotonga bakangi Linda aotonga sila ok aotonga sila poani peut-être sila sali makambo eza bien te peut-être ye Linda aotonga sila par jalousie aotonge kaka po azaka mutu ya koto à double tranchant siko na makambo bongo nga nazaka trop vite à recondamner parce que boroya a na ba analyse bat bakolo ba te sila mona mabe ok tonga sila bimisa yo sila yo tongi sila ozake lokote oui sila bimisa ye siko soki sila bimisa ye nda ko kosola te pour sila bimisa ye sila aza nzela aza canal par laquelle nzamba sa ke Linda tombwama siko si Linda soki ke sila sala ye mabete azokende kotonga sila be koloba kombo sila na ndenga mabe makala mutu likola mutu na ye soki sila aza conscient que ana problème te que mono o azotonga ye azosa soki ba nonsense makala mutu likola mutu na ye sila sali o mutu akoki kosala sila lelo atika na histoire ata gachibi wana zate to si Linda zate mais quand même mokile yebi ke note abimisa bango nzambe ndako futa sila parce que aida bango alors to tika na ba nonsense soki aketonga sila c'est que sila sali loko sepe nango te il y a une raison dans toute chose aussi la lingara ba jouer par-ci par-là mais quand même tout le monde a Linda bande ko jouer mais depuis Linda comment ko jouer ba côté mususu tout le monde a ke trotter na SB to éviter si la lingara si la lobby a ba ennemi ebele mais c'est que est vrai si la za ba ennemi ebele parce que so lobby tout le monde na matanga si la yakate surtout tout le monde na ba fête si la yakate na ba fête pourquoi aza ba ennemi ebele sikoka pourquoi kaka yo mutu moko za kana ba ennemi ebele mutu mona na oloba so na oloba ba vérité mambo si la boye mutu moko ayaka ayibisinga ngana za baku na se désabonner na ngai pozo lobela si la mabe c'est quoi mutu sentiment ngambo ma sentiment na zalaka nango te si la aza artiste oyo asepeli sarabiso sa façon de jouer et là telinaye beau fan na théâtre et si la très bien propre ngana muto sentiment te omoni si la alata ke latel ya classique ya ba grande dame par rapport ya basi mususu ya théâtre ndeto omona muto linzaka mulai ti awa mutu tala sila ti awa mais omona ke no manzaka bandeko omoni yonga na bi dans un milieu divin pona ko kumisa sila makasi sila jouera bien kota kolata sila lata ke omoni na théâtre omoni na minito wana dépend dans nga na minito muto lata classique ya ki grande dame le roi sila zate wana dépend dans nga il faut na meka mpe ko réfléchir na kota malembe si la lata biloko cher puis lata biloko ya classique comme grande dame omoni ba femme d'affaires ba millionnaire ba gagnera mbongo wana nde latela basila asa trop manzaka milai tabe nzaka mulai awa azolata ba biloko lokwa te alata classique wana zaki lelo mais omona mutu muso tala sila alati ba biloko belé ebi miselo lokwa mutu liboma lokwa sitoche bongo te mais ko sila ke na biso na ndenge bongo wana faut ko lobango asimba basaka cher oko simba saka cher mais yeba ndeko classango pona kolata en tout cas sila le look manzaka nezalaka toujours asa manzaka milai so asa manzaka mikuse couleur bien propre
Chenette sur la tamo yamiki on l'a tête extravagance et belé. C'est ça. Et là aussi le yeli bisoboy et là teli bonbon. Merci. Mais si la ana mabenai. Batu nyonso ba ki makasi la. Bakaboy na sila pourquoi? C'est que si la zape na mabe. C'est que si la na ba défaut na ye. Yango omoni bisko biloko aboy ko sangisa vie privée na vie professionnelle yango ezo sala que batu bakabwana pe. Soki musala to solama solo mususu te. To ye to jouer ali mwana bendana. C'est une bonne chose. Siko lelo soki batu nyonso ba kabwana sila. Siko sila otika na banani. Donc ozaka obligé azoka batu asika koti saka batu. Akoti saka bona ba pièce na ye. Alors mama sila soki que batu nyonso bakoma mona kaka yo kabwana na batu c'est que yo ndoza mabe. Luka o arrangé. Pour beba na batu te vie privée na yo, j'espère que je ne pense pas que si la vie privée n'est exposera. Pour batu musu bako interpréter na ndenge musu. Je ne pense pas que si la vie na ye exposera non. Parce que bilo musu pour ceux comme na niveau botonga na bosala boy, c'est qu'il y a des choses là dedans. Mutoya a tourné bo silisi ale bokabwani. Osali particularité na yo. Omitali pe eloko nini esa ke nakabwana batu. Pour ceux qui ont mutu moko kaka batu nyonso ba mabe, c'est que yo ndoza mabe. Alors, je ne pense pas que c'est le cas. Alors, SB, bino ba bakouk, bino bolinga ko soutenir Mams, en tout cas, coup de chapeau à vous. Bon, continuez ko soutenir Mams waneza choix na bino. Nga nazanga toujours au milieu du village, nga nazanga na côté pas Belleville Nathalie. Na côté pas Sila. Oh, ils ont les casicos, comme on a le crochet, ceux qui crochet des vipères. Nathalie Langandambu. So la monique épisode dans les intéressants, na Longoli. Na ke n'a pas dit nana. Et dit nana a joué qui toko. Moi je suis comme ça. Pendant la free. Et on s'analyse dans la na bête bordure, na bête on en bien. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Maman vie à Toza peine c'est on mon appelle maman vie à Bali. Et ça la paie bien, à Bali pas beau, tipo tout le monde qui va te balayer une émission, ba finga abota kate, non la botité, botika ba nonsense bandeko. Ko finga mututi. Na cha vidéo mon na Facebook na maman mo abota bana mi balé na 62 ans, 62 ans. 62 ans aboti bana mi balé. Sur au finga vie à aussi 50 ans, attaque aussi 50 ans. Attaque aussi 60 ans. Maman n'a bossé dans 62 ans. Il ne faut pas insulter. Si la robala a obota. Tout le monde qui a bali, mobala mundele malgré pour mobala tout le monde qui était libala photo libala tout le monde était na éviter minde balingate ba kanga ba photo na libala toné. Mais tu quand même si la bala c'est une bonne chose. Bon c'est ka bon non ça si la bala raté, a bala raté. Tu quand na bala mobala mundele malgré photo tout le monde était. A obala a obota. Tout limite à vie à batuti. Léa na andima ke Léa kobala. Léa yo wana bali. Lobi pito mone bakata o Gabriel bomona ya Gabriel comme la souka azape na chéri na o ya pa bali. S'il vous plaît. Ba artiste na biso to matisa bango. Ngabe na artiste. Ngabe na artiste. Kaming te bo wana mona biloko. Tellement bango baza na actualité, baza déjà ba star ba yeba ni on to lobela bango. Kaming te ngape bat bando lobela mambo wana, bibi jumbombo. Kutunga na yebi oyoka ba dossier kobima ngakuto fana kanenda kumoko ngakuto zala kabwe eza na oka bongo mais soko lingo sala analyse ya mutu sala on ndenga bien na ndenge te o luka o tcha mutu mal à l'aise o blessé mutu te mabe. En tout cas je suis pratiquement à la fin. Ceux qui besoin ba news mususu besoin pour ça to lobelango awa s'il vous plaît botidi numéro ezana botidi na WhatsApp botidi na message. En tout cas artiste et comédien na biso ba news c'est ça tellement ébélé to moni artiste bazo kende poto bazo kende ko beta en tout cas baza ébélé na moni spectacle wana ekozala vraiment kitoko to moni ba maman maman Moseka to moni ba Tito to moni en tout cas to moni ba tebélé wana. En tout cas c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas prochainement dans Kolobelango parce que le temps me fait défaut. Oui que nazakana 30 minutes nabino. Alors, merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bon, partagez massivement vidéo Nabino. S'il vous plaît. Bon, likez, bon, partagez. Et repère sa biso marca si les sous-sous.
ya koya kosa bo like surtout moni ba like ndeko ça que visibilité na biso mata. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.